l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Voilà, cette émission est réalisée par Yapichu. Un grand merci à vous pour ce grand travail que vous êtes en train de faire dans des maires officiels. Un grand merci Nayo et puis na pesimbo tepe na balaninion sur l'émission au le code de bonne conduite bande conditions sur bakozo libapu ya kolanda biso pe na ngambu ya des maires officiels. En tout cas que les bons Dieu vous bénissent. C'est le code de bonne conduite. Nous sommes un matin de bonne heure. C'est une nouvelle semaine avec de nouvelles choses. En tout cas, si je suis ici, il y a des inspirations, il y a des choses qui coulent en moi. Ben, en tout cas, les cadre aussi, des fois, ça fait quelque chose de bien, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Cette émission, je serai avec Demer Niangi, le coach. Donc, Yazalara coach. Et puis, Azali maîtresse P, il y a turbulence. Aujourd'hui, on va essayer. Il y a Kosola Nabino par rapport à Moussala. Il y a Bande Konabiso, il y a comédien. Moussala, Oyo, Maman Nabiso, Bazo Kosala. Toko félicité. P, encore une fois, Lisanga, Oya, Maman Bellevue, Maman Ursule Pechangana, Maman Dinana. Oyo, Basangana ki, Nabande Konabango, Misusu Ebele, Sonia Evoloko, Igor 2 minutes. À travers ses efforts, le mal dans les noirs, il y a Mama Dinana et Outaki Kozo a pris. En tout cas, je vous avais promis que avant semaine aussi là, tu comme la trophée wana awa une façon ya copier ça ba mama wana merci par rapport à l'effort na bango o bazoko sala ngo to senga bino lorsque les gens ici baza unis ba sala makambo o esengeli. Mais principalement aujourd'hui, on va rester na o Italie deuxième saison, il y a le temps de la fin. Film Nabino Oyo déjà le 7e épisode Ezokota na Bellevue Télévision. Vous continuez comme ça la confiance na Bellevue conduit, vous ne serez pas dessus. En tout cas, Maman Bellevue, vous avez tapé, vous avez frappé. Félicitations pour la deuxième saison. Il y a le temps de la fin. Avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Maman Bijoun Ketani, au bon à Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci na manager Nabiso Mobutu. Bon, na lobby il y a Biso parce que na osenga pe na da batia d'apter. Bon, voilà. En tout cas, ça sera quelque chose de bien. Mobutu, je vous salue, que les bons Dieu vous bénissent. Après Sabino et Soussou Maïe, les belés, hein. Abaksali Soussou et belé na o donc aux Anango. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Un grand merci à maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakalanzinga. Maman Emily Seti Maïnga. En tout cas, maman Nazalakana, obligation, on a ya ko remercier Bino Aurélie Mafuka Yaba Aurélie Pobolamo, donc les qui est belé. Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. En tout cas, que les bons Dieu vous bénissent. Bino ba nyon so bokolanda émission o tata po FAP4 Jenny Beta industriel, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu. Tous nos extraits films na bino le temps de la fin. Et puis on se retrouve tout justement après, comme je disais tantôt, que je serai avec Demer Niangi, coach. Voilà, suivons.
Bonjour, oncle. Merci. Ça va? Oui, ça va, oncle. Siana nous a même dit que vous étiez en train de dormir. Oui, je me reposais un peu. Ah, ok. Je vais sortir bientôt là. Ok, je vous attends dehors, toi, je vais être là. Non, non, tu peux rester là. Je pense qu'il peut rester là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a un petit nombre de Pardon. Enfin, mets-toi bien, mets-toi sur la chaise. Comment tu fais le blague comme ça? Il y a besoin comme ça. Mon cher, ma bite, c'est un bâtard de ciment. Tais-toi, arrête avec ça. C'est quoi cette bêtise? Non, Koso. Ma bite, c'est un bâtard de ciment. Ma bite, c'est Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si tu veux pas, tu sors, tu pars. Qu'est-ce que tu veux faire? Pardon. Papa, Joël, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Yapichu, merci pour cette émission et la réalisation de cette émission. Zosa le Mamala Munzambe a continué à combattre la yo. Après Sobana Mapassa, là c'est le serviteur dédié Tadingala Pandé Moutalobiango. Ici nous mettons juste les extraits et l'intégralité. Il faut aller suivre ça na Belle Vie Télévision. Elle s'appelle Demer. Aza déjà na plateau. Bonjour madame. Bonjour Tazinga Lapa, bonjour Bandeko Balandia, demeure officielle, Bandeko Balandia Top Media, Bato Bolinga Abso Sepera Nabiso. C'est toujours un plaisir de voir nos émissions pour te dire que vous avez loba, vous avez sa vie na biso, vous avez suite ya en tout cas, c'était pour nous un plaisir de se préparer pour à vendre sous liboso na bino, na souhaiter bino mois octobre malamu penza na bandeko nyonso surtout ba maman parce que octobre est un mois de lutte contre le cancer de sein. Oui. Alors vraiment ba maman doit se faire dépister quand il est encore temps. Il faut détoyer ba signe clinique où il a que tout ça début à cancer des seins et là il faut ça là pour éviter cancer de sein etc. Bah si vous changer bah soutien et puis surtout soutien aux autres fois bah ceux qui ont soutien et favoriser le cancer de sein ou pas. Très bien. Et bah couleur musu batia on a c'est à moïté parce que ce côté couleur à soutien dans ça moi ndenge zo betelo surtout ça tout ça ba Afrique et favoriser après ba biloko wana. Très bien. Ba lobi botiki la papa ngonga ya ko sepelisa bino nesika wana parce que Pitié. Le fait ya ko benda wana réduire le risque ya kozwa cancer de sein. Donc baka mo lobeze ya rebelle autour na yango tozonga na tadi octobre ya mulai tokokota pe na muzindo alikambo. Pourquoi pas koluka munganga moko pe na plateau to développer na esikoyo système wana ya cancer de sein. Oui, c'est très important. Oui. La semaine et aussi là, il y a ce qui est bandi. Comment a d'abord été votre semaine? Oui, semaine elle est qui très bien par la grâce de Dieu. Semaine a passé qui marqué par le lancement et l'émission dans la zone de turbulence. C'est qui numéro à Liboso. Dans qui la critique, la remarque et batou. Merci Nabino pour vous savez la critique, la remarque. Très bien. Nabato balobia on a licho, nabato balobia on par amour. Une chose est sûre que souci n'a plus Zarato offrir mieux. Et semaine au P bandi, c'est vrai que grippe est ça. Oui. On peut pas grippe, kosu, rhume et tout ça. Tobate la bana, to protéger bana mais dans l'ensemble. On est là. Voilà. En tout cas, la deuxième émission, c'est là où je vais vraiment prendre même 10 minutes sur ce qui concerne conception. Il y a turbulence. Okay. Parce que je suivis l'émission. Donc, et ça, là, tellement bien. Et j'en suis sûr, on a deuxième émission, vraiment, même moi 10 minutes, moi, un peu faire comprendre un peu par rapport à conception, un mot d'abord par rapport à extrait, il y a film autour, deuxième saison, il y a temps de la fin, déjà tous en a 6e épisode. En tout cas, dans le cadre de développement de éléments et belé. Très bien. Sur la PA, ma casse pour deuxième saison, Oyo, Eza moto. Ah oui. Eza moto.
Ça veut dire que ce film nyonso presque nyonso et Belleville qui dans la deuxième saison c'est que tout le monde a vraiment servi. Servi, oui. Makamba lobesi la tezala ka ebele. Et nzamba za lokumu pour la deuxième saison. Ah oui, ah oui, ah oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux Koloba par rapport à cette bonne nouvelle la série qui a été tellement insultée, basangani bango misatu, basangani boye, série ango epesi eloko ya malonga te, mais à la fin le bon Dieu est grand, quand même le mal dans le noir et yaki kozwa trophée. Et loko ni nanu yoko kikoloba erio o monaki ba ndeko na misatu basangani et puis à la fin lelo mérite nango yé. Oh ya bien malamu ya positif na nyonso yo eza que toutefois linga unité. Très bien. Toutefois linga au travail na baninga. Oui. Nous avons tous besoin les uns des autres pour la romantique industrie. Il y a cinéma en boka na biso. Très bien. Ata biso monde tozara na YouTube bonde tozala rabe émission mon ante que so demain asanga na sare beti demain asanga na tadi na émission beti demain asanga ni na tonton Bev demain asanga ni na Thierry Mumbaya bon mona bat ba mona ata to sa be émission dab Thierry Mumbaya na pointe demain à gauche Bev à droite to vandi tant tozo analyser mukile sepeli to kabino tant bosanga na bino misatu et pesa ke loko moko c'est-à-dire l'unité est rajoutaka force moko boye pe rajoutaka beauté na kati loko tozoko sala ozomona donc le faire au 5 sabaninga et ça qui biso plaisir mutu normal il faut se perdre na unité à battre mutu normal loko se perdre na ko kabwana ya batute et le fait d'avoir appelé basi oyo memi cinéma ya mboka na biso na kati ya film wana ezaki très bon casting. Très bien. Chacune d'entre elles a donné au-delà de ses limites. Pesi penza au fait s'impliquer na film pesi yango elengi. Bato basaki ba scène wana nyonso basali. Eza parmi bato yo balinga komona bato bazala unité. Unité oui. Bango ne bazako loba na bato bango basoutenir ka tika na yo ko sangana lisu na batute balinga kayote éviter na bato za na coin na mettons bon bino ko zana na coin na bino mais pour ni to bato mususu bisika musu basangana et déranger bino et ko déranger bino te vous restez dans votre coin ba celle qui ont polémique baloba qui film va tourner te ba tourner film et bimite tina deuxième saison. Et histoire PK Kitoko, Makambuto et l'équipe bien, ils ont mérité trophée. Trophée, ils ont mérité parce qu'histoire est Kitoko, mais également le fait retirer ba titan na katia histoire et pesa qui ont Makambu. Donc voilà, tous ces aba film à bongo, tous aba filmo, biso zaga so ta film Nigeria, moni tonto di ke ini edo, omoni Merci Johnson, omoni Geneviève, omoni maman Ngozi Ezeu, omoni maman Patience. Omoni Mona Lisa Shinda, omoni bango ba Jackie Apia. Azali, na ba film asika kuta otourner. Omoni ba Jackie Apia, omoni ba Oge Okoye. Ozomona basi wana nyonso. Ozomona pe ba Van Vicker, koto omoni ba boye, koto omoni ba boye, c'est-à-dire bango wana nyonso tango ozomona bango ndenge bazo kosanganila wana. Ndenge ba osanganila. Ezo pesa force moko boye. Na kati ya film. Parce que pourquoi pas biso pe to mona ba Karine pa la wenge na pointe. Koto pe to moni ba Irsil Péchang na Black Line. To moni Belleville candidat patron to moni Dina na Mavinga. To moni. Biso regretta kaka mo tie ba so mami la chatte koto na pointe o ba biso peut-être Caroline pays quoi. Ça dit ba to ko ba kisa ba zebele. Ebele oui. Et tout le monde a ba sanga na bongo et ça la biso bien. Très bien. Mais Demer, nous pouvons aussi dire que actuellement, le YouTube et les théâtres congolais et Simbami na ba maman. Simbami na bango te. Simbami na bango. Ozomon. Basi bazana capacité au sala mambo ebele. Très bien. Basi batonga mboka te basi botonga. Bazo sala les basi ba sala makamu oyo penza mibali bako vanda pe ba otala. Wow. On est fiers. Très bien. Basi balakisi de quoi baza capable. Basi balakisi ke bana mayela ko gérer ba entreprise. Très bien. Basi baleki mibali na production na théâtre. Oui. Mibali belete ba na production. Oui. Basi baleki. Pourtant tango zaka ba groupe à théâtre, zaka ba groupe à théâtre tango bo salango, ezaka mingi ba groupe ba mibali. Oui, les hommes. Groupe Aladi Esobe, groupe ya papa na bisona ni Mouyombe gauche, groupe papa sans souci, groupe papa Caleb, groupe papa Elombe, groupe eka ba groupe ka ba na mibali ba Mundweri, eka ba groupe ba mibali. Basi ba yego sana ba groupe na sima. Même groupe salon ezara géré par mibali.
mais basi ba na production oyo kina elenge zo mona basi ko ba Bellevue kandidat pesi basi sous pour sa production courage le sous oui dina na na production akangi si la na production akangi il s'il péché nga petanga bande ko produire ba film ne wana o santi ka zo produire biloko na vision mukusete a produire ba biloko na vision likolo voilà ozo mona Gomez kuna pe na Nigeria zo produire c'est-à-dire batu bazo ko travailler na kati ya domaine ya production Mimi Kabea mais nazo luka Fanny Masudi Mimi ndeti mikolo asali ndeti moi ko kita na Fanny Masudi il faut to landela na basi ouais Fanny Masudi aussi Fanny Masudi hein Fanny Masudi Naomi Barcelone oui Naomi Barcelone bon retour hein, Naomi bon retour donc tu as déjà semaine peut-être envoyer ici la photo Tumbamboka ya kaka to ngano ya melo voilà Naomi Barcelone et puis à part Naomi Barcelone on peut faire qu'on a tourné na émission Naomi Barcelone et puis lelo tomoni bande on a vu sur basi yo baluna bi bakomi ko tourner baby donja ba mokanya aussi je vu ba maman moseka neti concept ne on a libala bosembo o asali na ndenga théâtre libala comédie kitoko na bisio grave kitoko c'est dire basi baza na capacité au sala makambo ebele to pesi bino sous force na courage na bana mibali tomoni sko Dacosta ayesu makasi bobo manoka ozomona grâce Luzolo pe ya Fifi kuna Gesho Spawn na Rokambo na mona zongeli ya Fifi kuna pe akomo sala pe nini na mo production na Cardozo pe azo produire depuis Dubaï je te salue Cardozo pe azongeli production donc toza pe na besoin au monde indisque évoluer et au sala biso bien voilà mais aussi to lo banine que mibali batikeli basi place ba gérer bango makambo leki ebele ou bien en des temps oyo que le femme bazu pena conscience ya o pena que non nous devons sauver le kola toza ba maman o totonga ka famille to dressa ka bana biso ba to gérer kanda to gérer na nos théâtres parce que ce qui peut to sali moi constamment lorsque le théâtre était encore entre le mains des hommes il y avait pas oyo tozo kuta na ngolelo na évolution au ndenge ezali ba tie moi frère na ndenga TV na ndenga TV Souza de Monica wa utaka pa muyombe gauche asaka groupe na oui asaka groupe après moi sur Maman Marie-Hélène Passalaka groupe Maman Marie-Hélène aussi ezana ndeko moi si pe asala rapé théâtre azana mama ndefu boy comment na nani na nazo mone mikolo pa zongeli ye pa na groupe na epeka na Congo e bwana Fanny Masudi pa na ndenga ba TV au fait réalité industrielle ende mususu maintenant ba yo kota na YouTube aza mona ngolo a passi parce que YouTube anda de ko senga belé ko futa batu ba caché omoni ba groupe théâtre banda ko fonctionner ndeni au sangisi batu baza ba acteur na on groupe na yo chaque semaine ba tia ba contribution ba 2500 francs et permettre de vous faire tourner plateforme monteuse en amont rôle bo filmer bo tourner bo fouti TV etc baza ou évoluer na moi système wana donc yemo mkolo groupe aza peut-être na montant moko tchaka mais ba acteur ba otamo ba 2500 francs par semaine pour nous permettre à ce que espace oui si qu'on a YouTube ezaki yo na mbongo na yo parce que ozoate bato ba yebite il faut zo bilongo eyeba ni po tala mana poto et il faut foza na mbongo ofuta bato wana ozo mona mutu kwa président Caleb to mutu lokola Ursil Péchanga to dinana obenga eto pese montant dérisoire ezaki budget moko bander osenga théâtre kin et rosa mais théâtre poto il fallait ki budget penza ya kafu théâtre YouTube ba $1000 ba $1500 et kufiwana alors tout ça il fallait avoir un budget pour ça et il fallait beaucoup de courage et parmi basio bazena courage na ba comédien Bellevue azena courage à tes volonté attacher les aides monétiser mais à se lancer et péciper makambo et pesaki nango résultat nango zaki positif. Lorsque tu parles de fois avec madame Bellevue autour d'un peu question pour nous sa motivation et cette idée de s'imposer là où il y avait que des hommes
ya kosala Belle Vie télévision pe aluka moyen a propulser mosala na bango ezalaki nini na ozwa temps ya kotuna ete ye ezala rêve nae a innover. Okay. Et puis azana na kata milieu na domaine na production pour azaka dia okoma. Très bien. Ezaki penza rêve nae. Amona ki okoma ekokite il faut ka kota pe na kata domaine ya production. Très bien. Et yango na sala ki yango. Donc atambolika na vision nae quoi. Voilà. Merci. Comme on parlait de Belle Vie, tozongi nanzela machine kuna ya pichu, tozwa élément au ya film na bino le temps de la fin puis on se retrouve tout justement après pour to kota ce qu'on a émission na biso. Merci. La manière pour vérifier, bah me tirer bas sur la montée. Ok. Olimbis. Je peux bien mélanger l'autre côté. Ah, pas belle thé. Ça va ça l'autre. Amen. Ok, santé. Ça va. L'angolo en Zambie ça va. Voilà. Ok. La bien que parce que tout solo là, s'il y a un problème entre nous, que sur les alliés ma classe. Et la alliance là on tellement on doit se cabiler en vrai. Le là qui on a bossé les scans à déposer. Ok. N'engage pas partager mon ok. Na ok au balobi, bazongisi, c'est un dada lobby, bosangsela ngambongo, lelo na Bali, na komi Lolendo, na bosani, et Kiezungi. Tout ça. On a bien assez à data. Tout solo là. Ce qui problème est ça. Na éviter problème est ça. C'est ça par rapport à mbongo plus ça qui ngai. Na lukandaku. Tout problème est ali ya ndenge na za sikoyo. Ndenge na za Belle Vie siko. C'est Belle Vie. Au sexy hein. Ah bon? C'est vraiment. Eh, mais qu'est-ce que tu bien tout ça ta partage la Bible? Qu'est-ce que tu partages? Ah, il na tona parce que entre biso si un problème photo solo na place au ketonga. Bato ba ebisio ki ngai na lobi na tonga ki ba ebisio pe ki yo tonga ki pasteur jour mariage ki alia a ebima ki avant alia ki te na salle na. Yo po betat. Na tonga ndeti nini? Otonga pasteur abima avant na salle no mariage. Biso peto yoka. Est-ce que tu tout non? Na tonga pa nani? Ah, obino boyoka kaka. Ah, yo siko yoki yo bengi. Te na tuni nga marina téléphone de singa ebisinga. Mais na ebi ke yo na marina bo partager bien. Ah oui, tu partages bien parce que tu as un département moko ya intercession. Siko ele on y l'action ke ngam na lobaki ke pasteur abimaki avant na salle nanga. Ka ndenge yo yoki. Mama église eza baba tomuki pasteur moko ayemba lobaki soko lingi. Maman Belle Vie. Tu as attendre de la fin. Tu as attendre de la fin. Tu as ça c'est la sorcellerie. C'est quoi nous juger au traiter nga ndoki. La traiter yo ça c'est la sorcellerie. Ngai ndoki. Oyo ke sala na bitika. Na sali eloko. Eza bongo. Bato bazolo ba l'église. Non, ngai oyo yebi. Oyo lo bapa nanga. Na tuni yo enveloppe pour pesa kingai. Kanda na yo eza par rapport ya enveloppe pour pesa nga pona lo na zondaku. Tokanda na weza par rapport na Belle Vie siko. Soki nazala na kanda ninga na chilote. Oyebi basatu. On a tsaka wana oyebi. Eza $10. Eza mbomuke. À l'époque wana yo zanga $10. Mais ça bato musu batsaka na ba $50. Mais yo ba obeta masolo te. Mais yo tsaka te. Po ozala na muke. Na pesa yo ya muke Belle Vie. Yo zana ngolele ya muke je n'en disconviens pas. Na sali le problème te. Na yo fandi singa na mbiti na za swanga so ina kina lobby ke Belle Vie yamba inga mabe na fandi ba mbiti ba swinga eza mabe ya wana lobby te ma sœur tout se comprendre bino bo eda kinga nazo inda ko futela yo na tuni kanda na bino eza par rapport mbo bo pisenga to nazo inda ko futela tonde na za siko na ndako vindi ndengo za siko te pour changer. Tu n'étais pas comme ça. Moi, le lendo côté au mingi maman. Viens à mobile na yote. Eh, moi, bando poster na statut mon mari, le meilleur. Est-ce que biso toi na tous en posa ya mobile no vini. To vini ndenga za bagu no za bagu ya basignos. Non non. Tu es nzamba pambolo, lo ba gloire au Seigneur. O comment moi ba jeto mo boye na ba statut, eh mo ngaka o. Non. Ba toi lo bébé. Pourquoi ça va t'en répondre? Na pesio ma chérie. Merci beaucoup. C'est dada toi bananzambe. Si réellement yo penso sambela na ndenga solo, uko dégager un ou dégager te. Na sambela pe ya solo.
Tant que le babon le bananga mabe. To partager Bible zate ma chérie. Bible zate. Oyo partager ka so na Bible. Mais Bible zala pour biso ki na nga mabe. Bible zala ngata motema na oyebite. Maman. Moi nzambe Bible zala ngata motema na. Nazali nga maman nanga belé o sala na kanisi. Mais na biso parce que yo lobaki. So nini. Nga na bengi po fanda na pour que to partager na yo. Sœur dada, oza kanda ni na otuna. Naza kanda ilo. Na makasi boze ya ni. Naza na yo te na na. Mo siko problème no eza nini? Problème na ngai te. Enveloppe $10. Problème à bato nyonso tu as changé na bato ba tchaki ombo. Siko ko changer na ngai. Na changer na komi nini na komi nani. Elo na otuna. Ozala be. Na changer. Donc on a bali ndé na changer. Non, autant que 5 secondes bon watiti de bando ya mbela biso bo. Tant ozaki pa mama Milo. Yo banda ya biso. Yebisanga ba yamba ndene. Na yambi ona pesi okiti nga biso mama. Na bito fana ndako yo bitenda ko mulunge. Nino libanda. Siko problème ezani. Oh. Nzamba bomo. Yo na tunio. Kanda na weza pona enveloppe pour ça. To kanda na weza ponde na komisiko. Ndé po komisiko gloire au Seigneur. Bénédiction. Nzambe mtapambola mu. Ndé loko yo rappeler nga. Nganza mo pambola nga te. C'est la temps na yo ozwa. Pour dégager NT. Voilà, de retour sur ce tableau. Merci beaucoup à l'équipe technique parce que Nitete Bino, en tout cas peut-être Tokozala Otozate. Maman des mères, Maman Bellevue, Dada l'international. Au Outolanda extrait, il y a série, il y a tableau Oyo. D'abord, avant Toko Tanaka Tikuna, évolution nano il y a filmé au depuis et banditine de Tokomi Lelo, na 6e épisode. Ozomo Nangozo Kende. Kitoko makasi. Évolution en film est très positif. Au moins que makambo lobezalena. Oui. Parce que tant que première saison est stylée, tout le monde est siga ba délivrer qui ba pierroté na ba geshoté pour na mamania ou na bango. Tout le monde a été Bagingombe peut être suite na bango ezaki nini. Très bien. Ba makambo belé tikale ka bon Marie Jeanne kana bondoki na ya nia una. Mais na deuxième saison eza somo. Somo, oui. Balambi makayabu na gwa niao. Yo go imagine. Na tirbo abi. Ngana ole likayabu. Gesho na pio bazo. Ba osambela. Gesho na pio babaluki. Oto samba to sambe. On a de Jésus même ali. Niao. Bango gadora. Donc Guadora. Koko pe ya Marie Jeanne. Azo koka grand-mère na été. Bondo ki penza ya visa. Ya visa, oui. Marie Jeanne palingi kaka niao. Niao na yo wana. Ezalité amunene pona ba jeune balia ba niao. Oui. Na ba mbwa. Biso ba tuto yebi makambo to sambela ba prière ba combat spirituel ba église des réveils. Il faut être enseigné dans ces choses pour comprendre tableau ana. Oui. Batu ba Hollanda parce que za pierre eza gesho. Batu ba kota na intelligence na profondeur ya prédication ya message eza wana. Il y a message eza caché. Ba nia ou na ba mbwa baza véhicule ya ba mauvais esprit. Pona ni to zananda kusoki nia wa olela na tol. Yo ba nyo sambela. Oui. Faut un message. Soit il y a positif, soit il y a négatif, et réveiller pour sa prière. Yo kate na le fond, mbwa lela ki mingi, mbwa lela mingi, tito kaka mutakufi. Mutakufi. Mbwa lela ki mingi to ka accident. Parce que baza ba véhicule ya ba esprit. Ba monde ba véhicule ba message ya ba esprit. Très bien. Ba monde na kabiloko na nenga buto biso to mona raté. Ba bunda kana ba esprit na ebi na lopango moko ba kuta mbwa bazoye bate mwana bango azali na problème ni mbwa zo ganga batemi na fenêtre batala mbwa bazomona mbwa zo baluka zo betana na mira zo baluka zo mibeta zo baluka bakuta mbwa lokolo bukana na tongo botu na mbwa nini mbwa bundaki na ba esprit na butu. Oui. Tango ba bengi ba sala na nzambe ba yo sala délivrance na lupango nde ba ko découvrir que l'esprit maléfique ezaki na kati ya parcelle. Yango wana nyama nyonso bozana na lopango. Aza nyama ya ko tia pe na maboko nzambe ko tia pe na prière. Ba ko tia esprit moko na kati ya nyama wana. To nyama wana za na capacité ko détecter pe ba mauvais esprit moko boye. Oui. Ozomona.
il faut qu'on soit assidu, puis qu'on soit éveillé. Il faut qu'on soit assidu dans la prière, puis qu'on soit éveillé spirituellement. Et le coup les a véhicule pour un mauvais esprit. Ni on souci au monde azo tambola boy. Nzoka aza agent renseignement. Il y a un document quelque part. Il y a comment quelque part. Azo tambola azo kende ko ramasser des informations. Yo zunya okangi obomi. Yango zo mona ba jeune ebele ba vina bango zo kwa avancer. Depuis aliania wa komane lokola zoba zoba mo. Depuis aliania ou moko boy tomboa moko boy yebité. Très bien. Ba garçon boko ba kufaka ba landa naka na quartier moko. Lisolo na ba obetela ngango mbwa moko azaka na maladi bango bazwi mbwa babomi balami muninga zo saba mbwa mso zo bela mikolo yaka na ye avant mikufa ya biso to boma ba boma mbwa balia me ba bela babima bambuma misatu mobima bakufa ba yo olanda na liwa te bon bakufi boendenge nini ba oye ba ke balia mbwa ya mabe banyama okato mona ka oyo baza na rôle ba jouaka physiquement. Très bien. Pe baza na rôle ba jouaka spirituellement. Oui, tout un chacun a son rôle. Donc message jouana bazo ko véhiculer, il faudrait ba jeune ba yoka yango. Baza la très éveillé. Très bien. Ozomona. Yango to ka ba masolo ba bomaka mpuku mona ndaku na tongo noko moko akufi. Ba bomaki ba mpese mo boye mutu mo akufi quelque part. Il faut baza la très éveillé. Même ngamoko eloko o yo lobiana tata mwasi bana et komelanga à l'époque place où donc yakawana. J'avais un chien où nazwaye mokieti akoli mbwa wana tobano benge stan parce que tobano linga à l'époque na bano linga mingi dessin animé ya pas stan à l'époque na pesa mbwa na kombo ya stan na bisio un bon matin parce que chaque samedi il y avait un pasteur qui venait donc à la maison, fallait qu'on prier parce que na pesa ka ebilo côté na ko fongolé na ba 4h du matin. Parce qu'à 6h, il faut pasteur, à côté à 7h, il faut kangaye. Na kina pona kanga mbwa wana mbwa balu kelanga. Le chien là allait me tuer. Na ebisio tata mwasi mbwa atobolanga ba ao ba maboko nanga o. Nga nakutana na mbwa ba makambo biso toyo kaka na ba filmer. Na sota mbwa na fongola mbwa munoko. Siko na fongoli mbwa munoko ba minwa mbwa ekotinga ebimi kotoyo. Ba voisin ba mata likola ba mir bazo ganga. Ce qu'on nani akoya ko poussana. Mais après un temps, lorsque ba pasteur baye ba lobi que non, ce n'était pas le chien, c'était un esprit et qu'on qui dans katia mboa, et ça qui n'a besoin ça la boue, mais au bino bobomi mboate mais vous avez tué quelqu'un. Attendez, vous allez voir Makambo et donc les cas. Tout ce que moi je dis, toute ma famille le sait. 2 semaines d'Ozaki et Belé. On avait perdu 2 personnes et puis c'était Batoumo Boupena, il y a famille nanga. 2 personnes bakufaka et c'est comme ça en tout cas nde naza boiso na lupanka na yukata mongo ngwa mbwa na kota kalisute na tikala na souvenir ya mabe donc un esprit et kokota na kati ya mbwa ya yo moko po luka moyen anuire yo nga moko na victime o nga nazolo ba batu belé ba yebi na quartier makamwana donc les kana mbwa alors eza ba leçon moko photo luka moyen eza ba leçon ko tirer vraiment il faut ba jeune base à la très éveillé ozomona ba doit la ka film ba ota la côté comédie mais ba ota la message c'est tout un message donc en tout cas évolution en film on eza très bien eza très positif tolobi susu. Félicitations. Par rapport à tableau, il y a Bellevue na Dada. Qu'est-ce qui est caché dedans? Bonjour à la première saison. La première saison, pasteur a accueilli ko la prière nanda ku ya mi-clair na copine na. Bakendaki na Marina Laba. Laba, oui. Bakendaki na Dada, bakendaki sous na serre morobo. Bakomi prière. Délivrance. Mais avant la délivrance, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a lobby. Oh ya Monica Tambola qui bientôt azane loko mo ya likamuna nzoto. Abima aza assisté na délivrance té. Très bien. Dada nde abimaka. Bango batikali ko sa prière. Kutu na tableau mususu Marina a obete la Bellevue lisolo ba na Bellevue kutu tant to kenda ko sala délivrance wana nani Dada abimaka. Donc alongwaka. Ba sala ba prière parce que kuta lobby. Pourtant Dada za fille ya intercession.
tozongi na deuxième saison. Na deuxième saison, Bellevue a bengisi Dada. Ah, ma soeur to solola. Bino mo bomoni scène. Azo poser Dada question. Dada plainte à Dada. Eh yo banda yo kuti biso to tchela contribution. Biso to yamba yo komi kaka ko sala ka ba rema ko sala ka ko nyoso ko posta ka na statut na yo. Oh mon mari mon mari ya statut na yo mo ko krelo binemi. Ah oui. Statut na yo mo ko krelo binemi. Ah oui. Biso kaka otoza na kati ya dabo yo. Biso to ya internet. Tira ya na ngonga na ye, ngana yaki na ngonga na nga, beva ye na ngonga na ye. Mais ngana bev to yebani lelo te. Ça va faire plus de 10 ans. Vraiment. Ngana Thierry pe, to yebani na biso banda na bandika ka internet. Mais tant to vandi ensemble, to moni ke biso to état d'esprit moko. To vandi to sangani to bité. Banzele kutani. To sale loko moko boy. Biso na Mubutu, manager na biso to sangani. Donc comment ça la promotion et l'on a biso to sala. Dab production car biloba loba to loba émission. Car bi posta to postaka. Et comme ça biso pena batu mususu batu akento. Au point ba comme on voit que son émission e bango dabu wana e bango bakanisi baza banani e bino kuna bo sangani po bozo ba marché ba musicien nyonso pour que ba exclusivité ba banda opesa ngo ka bino e bi c'est dit motema mabe boulogi bino bo yebo sala bi ba makamna bino. Biso olobela ngo te. Très bien. Pour nini oya biso, il faut être dérangé. Boka ka sango kaka no fallait ka apesa ki dab enveloppe. Fallait pesi bino kutu mbongo bo sala enveloppe, apesi bino $2000. Bo apesi enveloppe à $2000 bo sala dab wana bo sala. Noko. Yo za na caméra no moko ekutaka combien? Caméra oyo. Caméra oyo moko ndenge donc azabo c'est 1200 et quelques dollars. Voilà. Oui. Siko imagine-toi que biso to na ba série ya avancé par rapport à Oyo. Oui, ah déjà na moni bona 5D déjà c'est dans de 3000. Oyo, 5D, 850. Il y a 850. Ouais, 850 au caméra ni. Eza so 4 donc yango nyoso 4 boy. Pour na kozwa yango so za na mwa mbongo mokie c'est dans de 5000. Soza na mwa mbongo mokie. So ba sengi au moins cher. Donc c'est dans les $5000. Oui. Mais ce qui faut en a pris nango normal to role la 5000 oui. Si ko so to bi total ba prix ba trépied, to tie ba lumière. To zaka aw. Si ko to na total siko yo to na luka garantie locative na nyonso. Donc biso trépied déjà to na combien de trépieds? Moi combien balemi ça to mine. 4 trépieds. Donc 4 trépieds au pédot comme déjà na ba 800, 700. Siko ba trépied ngo ezaka o monité. Miso eza kuna. C'est-à-dire ba lumière ba ni. Surtout to ça nyonso esamika na mbongo wana. Mais bat ba saleli biso émission, bat ba clasher biso, bat ba lobi makam pourquoi? Tout simplement parce que ba moni mino bo sale loko. Elle ne se botia on a statut, elle ne se botia on a émission, elle ne se bo sali bo. Oh to ça la promotion et loko na biso. C'est tout à fait normal. La qualité que artiste ba bité tout monde ba sérieux. Ba sale lo na ba on to pesa ba exclusivité. Na ndenge ba osala musala et senga ke to communiquer dans canal na bango. Très bien. Et c'est motivé payote. Ah, baninga ba sake lo na ba ba té sérieux. Ba comme on a exclusivité. Et nga pena té sérieux. Na zo pe ba marché. Très bien. Et ça va bon côté. Yango ndeta marché to eza marché concurrentiel. C'est-à-dire ndenge zo présenter produit na yo, ndenge ko attirer lo pe clientèle. Très bien. Ngata on a internet na kutu ba zo ba lingala. Nga na bina lo ba na français. Pour na yebo lo ba français. Alemba mo pe mo biso. Mo na mabe. Public na ngai et communauté yes impoli. O aza ok zo ya mo na ya leki bato. C'est le même problème avec Bellevue. Azui mobile na yé. Abali, mon mari, l'homme le plus beau, bato musu ba komo koma kento. Bato ba ko yino pone longo na yo. Ya bango te ya yo. Oto yamba ki okutu na majo na tia ko contribution. On a sala ki boy na sala ki. Biso bato doto sangisa ki mbongo ya mariage. Mutu azo bimisa makambo wana na munoko aza intercesseuse. Akenda kana bisika basela bato ba délivrance. Na loba na bato église et hôpital. Ah oui. Église et hôpital so okaniso ke ko luka muninga de l'église oke ozande famille de l'église nde sika ozala très choqué. Très bien. Très bien. Bato comme commissionnaire église et sika ba angelu ba. Lié saint. Or esika bato mabe monika bato basala kisongi na cité nde tokutana na ba dimanche l'église. Na kati église oui. Asokola lati azotamwa na tobi atamwa na toba munena. Atanga ngote. Atanga kaso pasteur alobi ouvrons les livres des juges. Wana ki afongoli. Mais yemo na ndako a méditer. Omona mutu musu na buto zobelela moto neti bazo banti incendie batinda. Po moto ya belele ezo tumbande.
mais il y a des moutons qui ont semé trouble dans la vie à battre. Ozomon, moutons une équipe intercession, na délivrance coup tu babi ça abimi akei. Mais il y a un des moutons qui ont trouble. Il y a des moutons qui ont jalousie. Il y a des moutons qui ont souka. Les moutons qui ont souka pourquoi? Frère Vini. Ndenga zawana. Akokai pe komona ngai. Est-ce que atalagi ngate? Oh frère Vini a outi une église mususu. Mususu. Aye ne ende wana ko bala epi atikali. Atikali. Lokola basunga ka Bellevue ba kotizela ka embongo pozo anda kwa vanda tango azwaki problème na tante na ye nani Milo. Et comme dette morale. Oh, biso kutu to kotizela ka yo tozela onda kwa. Na yo na mwana na yo. Otuna mbongo ngozaki combien? Na zongisa. Oyo chaki comme $10. Eza na muto mususu za na église azo sungu. Mana kento asungi parce que alingaki batunye soba mona kaye pa pesa ki yé pas pesa ki comme on peut et s'afficher na voilà. liste Mais asungi te parce que azaki une intention ya ko aider ya ko aider amonika so na pesa te ba mona nga mabe na pesa ka po ba mona ke nga pe na pesa ki. Très bien. Or la bénédiction ne vient pas parce que tu es venu impressionner. Voilà, c'est ça. Pour attendre yo pesinga na zui, attendre sali prière no binzambe, souviens-toi de cette personne. Nzambe loko lebi motema nini yo pesela ki opambolote. Ah oui, hein, c'est ça. Nzambe loko lebi motema nini yo pesa ki opambola yo te. Opambolote oui. Donc et environnement et église. Et ça dans environnement te oyo ke ko pesa corps à mes conseils. C'est-à-dire même les pasteurs bakoki ko zala pierre d'achoppement pour na yo. Oui, même encadreur na yo akoko zala pierre d'achoppement pour na yo. Très bien. Au cause de le développer grâce moko boeleki na pasteur na yo. So ka na maturité spirituelle te akoko bando combat. J'ai une émission aussi qui s'appelle la maturité spirituelle. Elle est canal Top India Télévision. Oh. Ouais, j'ai une émission comme ça. Ezana basali na nzambe ebele ba kombata ba bana na bango mona kati tonga po mona ke mwana nanga komi na étoile moko boy. Acheli o maboko a consacré au que oza pe na droit au sambelela batu, oza pe na droit biso likamba o mutanga moni ke ba komi confiance comme mingi de pas. Prière à papa Tadi sunganga mingi ke so non na papa Tadi. Le moni ke ba komi o se sentir en confiance ba so la na papa Tadi. Très bien. Ba tout na papa Tadi. Ba solisaka papa Tadi. Ngana na problème papa Tadi. Omoni papa Tadi. Oh, ndenge ngana pasteur na kati tonga. Ba problème c'est comme OK kuna. Surtout c'est comme quand na niveau ba comme opé na offrande. Et si ma bé côté. Mais aujourd'hui, s'il faut dire un truc, message, donc, na deuxième saison, il y a temps de la fin, il faut vraiment que les gens puissent prendre ça en considération. Degré, surtout les cambo et les qui entre Bellevue et Dada. Et la réalité, à quatre église est belle. Aussi, mon abisso, dans la compassion, et pas pasteur Marcelo, on a côté choral. On a côté choral. Il faut faire formation à baptême, fermissement, banini. Bato basamba na église quoi la compassion Philadelphie, ba église quoi la borne. Ba yebi ke kuneza la te loko yemba moko mi œuvre. O koleka na betap soko yaki kara po ba mona yo côté le maliboso o lembo simbinzela. OK. Ba affermir yo na beta pendant nyonso pose à la digne yo télé maliboso à battre. Très bien. Au monde, c'est pour te préparer aussi. Parce que au télé maliboso, ezaka te mo doit mon au télé maliboso mozo ko s'exposer. Est-ce que ba nyonso ba télé maliboso on a na intercession, on a na chorale, on a na protocole, baza bato baza exposer. Exposer oui. Mais bato musu ba comment au monde ondé le quoi la responsabilité d'église eza le kum. Très bien. Oh oza plus exposé que monto aya qui simplement na discrétion simindi la zonga ki na suka kilt. Très bien. Mais ça na mutu musu sa leki ne betapa na nyonso. Maleki na brisement te. Azo réaliser te le rosa la so ezanini. Cher réseau fonctionner nan net ezaki kapo na dada. Oui. Ozo monde. Donc monde ya makamwanzambe église au kato kendako yo eze siko ko kende et pesio force au kolipe spirituellement et fongolele ope makambo ebele et roza pe sike ko boma o même ko sa ok na mwinda no nyonso ekufi okomi molili na ngaza ki coordonnatrice à centre d'intercession
mais on a un centre d'intercession. Et ça, bisika msoke sambela, et zongisio et faire chuter au bout. Au long on a pour ça au l'église. Pendant Moussa Nanzambe soit à maturité, et gros a peur d'achoppement pour Nabino Bandim. Ah oui. Tozo tableau, yandeko Vini. Vini. Abali Bellevue. Bellevue. Ba ova nanda kumoko. Maman pasteur na Marie-Hélène. Aye nanda kuna bangu. Ayo yebisa bangu. Vini ezalaka soki tozo bala mwasi toke ko sala bénédiction l'église à mwasi. Après moi c'est quoi ko samba na église à mobali. Ndenge nini yo longwe na église okomi ko samba na église ya mwasi. Ya mwasi. Pasteur ya mwasi ayakata ya kuti ba en pleine discussion. Akomi ko sambisa pasteur ya mwasi pona nini yo récupérer frère Vini pendant que normalement moi si faut y aller dans l'église na biso po oyaza pasteur parce que abi biso to autoriser qui peut ba ya ba la moi c'est pas papa et puis ensuite il faut y nga na ebeka ke akoma mundiminanga Vini na Bellevue babito mobile se sentir à l'aise amoni kazaki bien préféré ya kana kuna ya sepeli na ngoti et puis Marie-Hélène Pena azob ça passe da dialobi nazo sepelande voilà, c'est comme ça que Mouté Mabé de Botamaka. Suivons ça et puis on se retrouve tout justement après. Tableau au maman Demera Autoloba. Merci. Papa Vini. Maman. Nga maman a kokite tina bina koma kana ndako. Maman bonne santé. Santé ça bien. Kayum tozano na kimia. Papa Vini amona na lisuté. Ate église ya lisuté. Yo longi nalongi libala longi libala to longi pe comme maître une église na bino po y ata église azo y ata normalement il fallait y ende yo même église to ki na ngoboy papa Vini so yo mwasi babali mobali ndazo ka mwasi amemi na ndaka libala ti esiko ya bongisaki to yebi ke mwana babala kaye na ndako tata de tokenda ko bala mama Bellevue tondimaki ke papa na bango apambola libala po yo ke obala mwasi kuna mais libala c'est leki yo ndesiko kozwa mwasi yo yana ina kati na lingomba yo zo mona to ndende mwasi azuyo amemi yo kuna bon je ne sais pas ce qui est à ma bendingi nazoko prier na église ya madame je ne sais pas tout dans la solution ma non c'est pélatin maman là sinon ils a vide papa maman c'est qui très important dans cette église zo bango de nazo c'est pélatin ya on a élite bon en fait maman nazo prier pe na église et pas ya madame parce que après le programme ya mariage papa pesa kingama ba responsabilité moko ya ko encadrer ba jeune na ba responsabilité yo zana ngona lingomba na biso wana za ba responsabilité te responsabilité yo moni ya ko accomplir quand église o madame na asambela maman to bitala mabaku te to bobetinga déjà libaku po vinya le ben na polele boye abia zo sambela ka ko zo sambela me wapi moi pasteur nga na bible le bisi kana so ba sambela nzambe en esprit en vérité oui, entrez. Oui, entrez. Et comment nous avons fait? Merci. Bonjour, bonjour, papa. Merci. Soyez le bienvenu, papa. Merci. C'est très gentil. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Ok, Dieu soit loué. Bonjour, maman. Papa. Merci, je peux? Oui, papa, oui, je vous prie. Merci beaucoup. Dieu soit loué. On a bâti le bébé sur ma soeur, on a bien noté quand même. Non. Vous avez que déjà la maman pasteur. Vraiment. Oui, bien déjà. Maman pasteur. Maman pasteur. Ah, maman Bolin ici. Papa vient dans Sambela. Naza vraiment na bestime belé pas passer na Sambela. Maman kola pambola c'est pas comme on a bien. Amen. Naza vraiment béni en mon âme. Amen. Merci maman. Nabi qui est na reconnaître grâce besoin na mon bénéficier na monter par la grâce de Dieu. Amen. Merci maman. Je pense que tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Papa na ça vraiment semblant pour na tumisa mina motema tina mona mambo nyoso tuna mona on dirait film. Donc yo yebi déjà que bana bakoma na bango kuneka na yo. Normalement papa nde na yebi na déontologie musala nzambe de to salaka. Ndenge libala to permettre ki yo pambola pour
moi na babala kaye et pas tata lokwa moi si abanda osambele pa na yo biso to na droit pambola libala te singa ki libala pambola man église na bino mais déjà basi ba pamboli libala silia so balanga ki papa yo confier ba service moko ifala sala kuna sala mo ifala siko o eza na église place ya wuti eza musala nzambe te papa confier te le frère atikala ki azo ya prière azo ya église azo fanda azo sambela ye moko akomi komona ke non faut travailler faut zo musala mo sambela décevoir nga makasi eloni yolandi kuna ka construction ya temple po biso na totongi te to karo batie kuna na se biso lo wana to tie karo te nous aba complexé na l'église ya bato véritable église eza motema église eza motema ya mutu nde véritable église. Maman, c'est véritable église eza motema mutu nde ah d'accord papa. Je m'excuse. Maman allez-y. Te oleki le devant makasi. Nazongisi maman. Ate po na monde ozu pouvoir likolo avini. Te nazongisi maman. Papa fungola misuko. Wana les églises na yo te papa na bino bozo benga dadi ayebi yango ke normalement il faut yondo zo serbo bando sambe en église ngalo na bande na ndima na pete nyoso to na biki tozo yamba mondimi asika na kati ya lingomba yonde ba péché yo bon maman faut venir pardon mais na politesse nyonso pour c'est une maman devant moi maman Marie-Hélène merci na yo kibino église ezaka wana te pour ça la pêche na aquarium parce qu'il aquarium eza mbiso aussi bakanga bazana kati ya esimbaka moko songolo église babinga na mutu te to pêcha pete na aquarium ndeko ay ko samba na biso sepela tikala to ko benga ne pete po boyeba déjà église azo samba te mama na évoluer mon ke na zo samba malo église babinga na mutu te yongo réaliser l'église to mbaka bandoki ba bandi ba to tout genre ya vie to yambaka c'est vrai. Et liba les salamaki nana pambola parce que ezaki liba mariage mon mixte. C'est moi qui ai béni les mariages. Bon, ce n'est pas biblique. Et ça, la Bible était que son mobile la bali moi si faut nécessairement moi si à qui n'est pas mobile, ce n'est pas biblique. Et ça un peu biblique était mobile il faut qu'il n'est pas moi si. Et ça encore batundenge, ils ont dépendre de l'appréciation. Non, même pas maman. Maman, papa, quand il y a une Bible, oh bien, na kata ya Bible, tout est comme maman katete papa. Maman, quand maman, na yo kelo. Tout est comme ni Bible au papa yo simbi et comment mi na ba recherche. Vous comprenez? Docteur Liki a commis à tiki ba o ba ye ba zu ba commis ba tiki nyoso to na to sangisa nde moni seli Bible o. Mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Maman, maman. Bible, c'est vrai, le médecin évangéliste Luc a ça qui va recherche pour appeler sa Théophile. Ah, merci Apichou, de retour. En image de Outolanda. Et ça, c'est mon film. On a une deuxième saison. Et ça, ma très bien. Oncle Nanga a ensemble à l'église, mon corps de réveil na Lemba. Tant on a longé Lemba, a commis na monga fula. Pasteur église na lemba bengi abisi yo ndenge nino longwe église bozo esuta bisi habite na comme na kuna pe lokwa na moni extension mususu na comme ça menanga kuna po pembe na ndako alobi ose ko bando tindela nga dim kakawa ye lobi mona tindele su dim boeza te po kuna na comme na nga église mususu na pasteur mususu o te dim faut zakaya il faut zakaya ba bendani parce que oncle na nga za na moi fonction mo quand même important iska za très élevé oui ça veut dire que salaire wazwaka soka pesi dim ce que j'ai mon touya il y a ngope Marie-Hélène azonga ki na ndako pa ya nani ya mwana na ye décor c'est parce que ba pasteur peut ba beta calcul atali mo mundimi mo azaye na moi 10 mois malonga très bien so likambu boye parmi ba contribuer aka montant moko intéressant ya na kati mais ndenge nini ya longwe boye a échappé dans contrôle na ye a ça calcul budget est réduit oui on a conduit ba blongolelier clients potentiels morobo parce que pour certains pasteurs les fidèles sont des clients oui église est un business oui parce que effectivement l'église c'est aussi un business donc ouais c'est pas comme un système au cadre de la séquence ya otiaka na ba TikTok wana ezaka te pour édifier biso ba partant wa mike ezabe ba promotion na ba salle la rabi très bien oui yo zo mona bazo veiller sur qualité image il faut ça kitoko bazo ba matériel ya bien bazo so ba fiche bien décor ya kitoko nyoso ba sala ya kitoko wana
mais ça peut publicité. Publicité, oui. Il y a mutu musu azaki attiré par la beauté de l'église pour que sambe. Et ça mutu musu et ça a plaisir à l'obanga assemblée pas pasteur Marcelo. Et ça a plaisir à bakanga assemblée pas maman Joël Kabaselo. Mon copain le bité nganaza et pas papa Mike Kalambai. Nga assemblée dans sa présence church et pas pasteur Mike Kalambai. On va comme église en anglais. Pasteur na bango pe l'internet miniature et que zongi. Donc au moins nga pas ya Mike kaka. Au monde. C'est-à-dire bamsous va assemblée en église c'est parce qu'il y a Dieu là-bas. Assemblée en église parce que pasteur a une visibilité. Très bien. Si on a bien ensemble, il n'est pas pasteur Roy Bondo, donc il peut signer moi, j'attends que maman pasteur absolument Mariam Bondo. Maman Mariam donc ce qui est na kosoli, maman Mariam donc oyoka. Ozomona, ta église a pasteur Roy ba quitter la loi en avion. Donc c'est dire au monde là que nga fona le baraque na ensemble kuna, tu vois. Est-ce que ba kenda église à cause ya message au bazwaka. À cause ya côté spirituel, encadrement au bazanango. Et là, on est sali que Vigna l'on pas Marie-Hélène pour qu'elle n'est pas pasteur et ba Bellevue. À mon nini. Ce qui biso totalika histoire. Tala Marie-Hélène, moi nané décor ayo yebise à lobby. Maman ngane na zaboye, na nina simba kisi. Bossa mela makasi, bolem so dans l'examen. Décor azoba. Ala si moi nabi. Ngane na we bakoko na ba pesanga ba matiti moko yo ozwanga tabi. Ah, maman yo za maman pasteur otira bato. Dieu zano mutaba matiti. C'est-à-dire, tu commences à toquer dans l'église, mais on a la capacité à peser niveau spirituel à pasteur na. Très bien, oui, oui. Na maté anaï. Na manière na procéder, na manière na ça ba prière, ne lobeline au sentir que pasteur na biso. Ki bonzambe zate. Ki bonzambe zame ya makasi onde to ko imaginer te. Pasteur na biso cher ezo dominer nanu. Très bien. Pasteur na biso azana on a hein? Non, kita mata. Voilà. Ana kata kita mata. Mais tant oyo ki pasteur tie Marie-Hélène. Oté pasteur ya nani ya ba Bellevue. Au sentir nani ça vraiment mûr na mambo bonzambe. Le monsieur incarne bien et puis il a l'accent ya pasteur de la foi. Oui. Il a l'accent azana éthique wana azana la manière de faire wana ndeti pasteur yaya donc en tout cas so kangi mi supena boye au pasteur de la foi mutoazo na ba kimi yango. Et puis tant ozo loba au sentir que aza mose na nzambe okota na profondeur. Attends aux exemples azo se baser sur des versets bibliques. Oui. Azo tika le tour à parole de Dieu. Marie-Hélène si toshi ya ba maman pasteur. Ye kota bima ayepsi mwana ne. Ye maman le ba mais on a musuni moko na ndenga osakana te. D'accord, ce qui frère Vigna pesika dim na yepsaka ba protocole. Enveloppe ya frère nani Vini et la nanga na bureau nga mo muna fungola kango et puis soki tozu yango e kanga biso mona plus d'un mois to fandi à l'aise. Ah ozo monde c'est-à-dire Aolanda Vini te parce que aza am moko ya encadraka ayebi ke ba combat ya Vini o ezo senga ba prière na été Aolanda Vini pour ota la calcul ya enveloppe a 10 mois ekota wana ute pas Vini à perdre ngo pasteur ana tanga ozo zwango envoie mi c'est-à-dire to kendaka ba église te parce que dimanche il faut na kende église. Est-ce que boyebi que aller à l'église ne définit pas ton niveau de chrétienté? Oui. Parce qu'on dit que le commissaire au église, on est l'acception qu'il y a aux chrétiens. Oui. Ça ne sert à rien d'aller remplir les églises les dimanches et puis devenir un vrai païen le lundi matin. So totali bino neboke eton dis église dimanche so totali mabe o ezo le kanakati ya société tozomi tout na bato bakenda na église ya milimo ba vraie personne bazara wapi. Toutes les églises sont remplies les dimanches. Tous les dimanches, oui. Mais le mal est dominant dans la société. Bato baka motema mabe, bato ba changer karaté. Yo zo mona pasteur ya Bostra. Pasteur Bameko. Bameko. Bakangi awa pour détournement de 2 millions de dollars. Oui. Mais yé na cher à lobi na bandimi. Oh, nga moko na laki seki numéro de compte nanga. Eza na ngoka mbonga malonga te. Et puis mbongo ba oloba 200 000 dollars à pamba. Eza pe mbongo ya église. 2 millions on a zui wapi. Mais tangu la presse française et bimiseli biso liste ya biloko bakuti. Ba okuta 20 000 € en liquide. Nanda kwa pasteur Bameko 46 000 € en monnaie étrangère. Nanda kwa c'est-à-dire alors on a 60 000 € mon boy. Ce qui 66 000 € mon boy. Ba biba sapatou ya pasteur Bameko pasteur à Bostra et ça na valeur ya 130 000 €. Sapatou.
bino bandimio boya opesa ba 10 micronios ozo pimela kutu ndeko a 5 ata 10 euros ozo pimela kutu bona tata moi c'est moi qui cherche à traverser un moment difficile pasteur non ba ça nous devons donner ça à Dadi. Nous devons donner à Dadi. Nous devons donner à Dadi. Faut donner à Dadi. Il faut donner à Dadi. Et si on s'occupe de calculer biloko nyonso et ça biso total il y a 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. L'État français lobby ezo poursuivre pour blanchiment, abus de confiance, détournement, c'est-à-dire poursuivre pour na babilo ebele moi si na bimi reseller. Mais si on a la maturité à bandimi à pasteur Bostra, ben au finga biso na internet a. Bandimi à pasteur Bameko ben au finga biso to monde nzambe te parce que to toucher musali na nzambe. Mais au lieu ya kobuka mabolongo ko sambela pour échanger au lieu de se poser question au oyeba. Parce que tant rumeur spéculation ya ki liboso. Baloba ki pasteur Charles Bameko ayibi mbongo. Selon les rumeurs. Très bien. L'État français zo lukisaye. Et bima ki na ma version ebele. Pasteur ayena cher. Au lieu pasteur a informé bandimi que je suis en train d'être poursuivi en justice parce que peut-être n'a déclaré qui babilo roboé. Pasteur alobi na tikali kozala na problème na justice té. Et puis 2 millions ngo bazolo banazo ngo wapi mbongo tozana ngo église ezaka 200 000. Les Parisiens journal français à modèle wane koko c'est pasteur Charles Bameko makambo. Bandimi lokola bazaka ba fidèle te me ba commandé ba fan. Ba ye ko soignisa biso na internet awa. Bato bakota kana moto bela moto tumba moto na prière Bostra ba fingi ba soigni na biso tomi tuni pasteur ango aza sûr ka inculka ki bandimine penza parole de Dieu po chero et sali na période bazata na maturité te ya koluka kozana langage moko boye pour que ba meka ko apaiser tension ya bandeko ba pandisa eza po eza mama musala na nzambe biso objectif na so ya kito communiquer sur l'information et non to banto ya ko enfoncer so to zaki ba memirando ndeto dingeto tika bandeko ba Bostra kimi ah oui hein ah oui mais cette histoire eza na ba zone d'ombre ebele décembre eza musika te année awe ko banda wana janvier nda oke ko samba ba pekisi e côté ya bon ba biso to conseiller ki pasteur Charles Makambo ba pekisi pasteur Charles côté ya église nezo sala ba moni azote et il est interdit abima na sol français aza sous contrôle judiciaire ba batie bracelet apparemment hein na habité juste pour te dire que maramo ezo koleka na kati ya ba église na immaturité à ba fidèle bazo ko évaluer niveau ya pasteur na bangote. Très bien. Lelo to na pasteur Denis Lesia ezo indela biso na pétage mais ba to diaspora kaka bango nyoso tout minu libanda et pasteur ozana ba talent caché oh pasteur Denis ça les talents tout azo ko détruire ba mœurs. Oui. Clip pasteur Denis Lesia sali clip wana eza ba image à reproduire ba image à film pornographique na clip nae. Tu peux imaginer. Ba doit se rappeler déjà que na Nzondo TV awa, na Nzondo TV pasteur de l'Esando te ba film pornographique. Nzondo Konzo. Na haute l'action na séquence à clip ya film pornographique ango na séquence ya clip à interpréter exactement ba séquence à film pornographique. Mais congolais oyo alobaya ebi nzambe ya solo asambelaka ya chaque dimanche balobi pasteur Denis si lui au moins il est vrai il n'est pas hypocrite mais bazo étouffer discours à pasteur Denis Salobi lui il n'a pas peur de Dieu et là etinaka ya sambela eza parce que banga ali felo mais mon sena nzamba bongo congolais obetele maboko balobi ya za vrai ba préféré Denis Lesi que ba pasteur ebele ba pasteur mususu ba hypocrite etc. Mais vini o amoni nonchalance wana moni légèreté spirituelle na kati ya Marie-Hélène a hésité te a créer du sérieux. Nous aussi les fidèles nous devons apprendre à choisir chez qui est-ce que nous allons prier. Très bien. Yomba lo ba muto so ko tielo maboko te. Maboko te, la tête est sacrée. Parce que akoya ko wela o tielo liboko ebitelo ni ako déposer. Parce que soko ko déceler eloko wana te na kati ya musali ya pasteur wazo ko encadrer yo, on se confier na n'importe qui. Oui. Mabale belé eu problème à cause ya mauvais encadrement ba homme de Dieu. Ba foyer belé ba nebe ba ko ba fazer à cause ya qualité ya batsali na nzambe nini bazaki na bango à faire. Très bien. A déceler moi na moi za na comportement moko très zélé.
Moi moi za mobulu makasi, moi no azan voûté, misa mabeza na kati, moi na komi fazer na balabala. Mais Vini a su détecter la légèreté qu'il y avait dans Marie-Hélène. Il a décidé de se retirer, à observer respect. Et le modèle même, il y a la mundimio à l'ongwebo. Et ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas le spirituel. Parce que l'église, quand on bâtit à Kanzambe, aux obligés à tirer à kuna libellate, c'est-à-dire, dans son vignoble, l'ongwa qui n'est pas na poto, aux obligés à tirer à dîme et pas Marie-Hélène. Il faut au tirer à qui est-ce que nous donnons la dîme? Des bangs à dernièrement. À qui est-ce que tu donnes ta dîme? À Dieu ou au pasteur? Au pasteur. Et à quel pasteur exactement? Parce que quand on a pasteur, on a eu à terre chaque dimanche. Et pas on peut ça offrande à pasteur. Mais on a pasteur qui encadre à qui tu donnes la dîme? Ou encadre spirituellement, sur les camboueza, il y a une prière. Très bien. Mais on peut s'appeler dîme, non, la personne vulnérable, mon robot. Dîme, non, le bâtiment, il faut oser ça, quand même, et si quand on a mais Marie-Hélène, on a l'année dîme. C'est-à-dire, si on a une notion, on a tout bien orienté. À qui est-ce que tu te confies? Au continue qu'on s'accroche dans mon sein dans un mémoire à autant boussao na bisika mala monter au fait. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, des mères Makamolobeza tellement belé. Et puis autre chose. Pour retenir yango est très important. Oui, allons-y. Principe batia ya que moi si so babali moi si l'église ya moi si il faut et puis moi c'est que ça l'église à mobali. Et ça obligatoire te. Et ça n'est ce qu'on a passage nini. Et ça n'est na passage nini yango ne likam. Naza besoin na yeba. Et ça obligatoire te. Moi si soka se sentir bien te l'église à mobali genre ezo correspondre na croyance na été. Très bien. To azana ba responsabilité na une église na ye. En tout cas, il faudrait pas trouver les justes milieux. Très bien. Il y a un moment avec l'église, on va comment condamner bandimi, il faut pas la entre bino pour que batuba bimate. Non, ça n'a rien à voir. Mouta sambelara et si kazo sentir que naza bien à Très bien, oui. Dieu me parle ici. Mon intérêt est ici. Il est possible que moi si à récupérer mon balai comme ça ma église n'est tout comme il est possible que mon balai récupérer moi si naé alors ça ma église. Parce que si vous avez protocole l'église na bino, comment un protocole l'église me souté? Jamais. Et ça, sens encore continuer, encore que quoi adhérer peut équipe à protocole l'église moussous. Très bien. Si vous avez ma chorale l'église moussous, au couvert au côté na chorale l'église moussous. Donc ce principe là doit quitter dans la tête des gens. Et ça principe et ça radical il faut ça non et ça la marque à bon côté. Ça peut changer dans tous les sens. Merci. Nous allons chercher Dieu. Nous n'allons pas devenir fans des serviteurs de Dieu au point où tu commis bloqué quand ici kamoko. Très bien, voilà. Merci beaucoup Makamogoloba Eze Belé. Et nous avons des Tozaline deuxième numéro. Il y a mon colo Moalelo, mais il y a plutôt 3 minutes. Tozwana no tableau il y a Papa Serge Vio à Zoko Mene Nanda Kunae et puis sa sœur top Siana na Bahande Konapso Misuso et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Je pars avec le porte-monnaie. Ah ok, ça va. On part. Partez avec votre porte-monnaie. Donne-moi ton sac. Après vous. Ma reine. À bientôt, chérie. Wato. C'est quoi, yo? Faut-il qu'il y ait un qui sont dans le salon? Na banda ko sola na bango. Bon, baker. Hein? Baker. Mais intéressant là. Babini, Baketambola. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Mais ça va dans la oyo comme Makamunga na yokiti. Makamuni. Hein, Serge? Makamuni. Ozo vie au sérieux tes points. Makamuni no yo. Hein? Moi na moi so avandi ya munene mwindo alobi oye moi sina. Siko ngana tu na ngana lobi yo siko komi moi sina esiko oyo présenter nga moi sino avanda ki ayib sanga ki azanie sina. Na tata ni na mama ni. Oh tobota mana na papa na. C'est du mascarade. C'est du mascarade. Comme mascarade on beaucoup ça ngo na ndenge bolingeli. Madame ayebi ki osilika ka mingi. C'est pourquoi il s'est camouflé. C'est ça, c'est du mascarade. Hein? Makamsu ozoka ngo na sens figuré, kozwa ngo na sens normal te.
Soit vie au sérieux. Problème nous amis. Soit qu'à vie n'a pas aventure té. Mais problème nous amis. Tu débarques chez les gens comme ça, sans invitation, problème nous amis. Vous croyez que Pembe Bima en tout cas dans les vidéos. Tant que vous Bima déjà comprendre que tu m'as assez donné des leçons. Hein? Tu m'as déjà assez donné des leçons. Qu'est-ce qu'il y a? Nga zena posana sola non na bango bien ba meka ko relater nga o bango ba yebisa ki nga na présence na sola na bango nini ba yebisioni o yo prendre au sérieux ba yebisioni Serge ko distrait ngate lokwa yo ngi vi na yo etambola na distraction distrait vi na yo ngate je te dis vrai ngate je te distrais pas yo ne mutu moi bilobela ekoto yango baba nanda kuno ka baba na mike ba komo défler nanda kuno qu'est-ce qui ne va pas zo mosi moko une femme là qui se respecte oyo babengi grande dame ovandi na ye nini défiler nanda kuno bana mike boy la fille là ne se respecte pas hein il wana de mosi nangolingi no zo mosi mususu wapi oyo pesa ki leki na ngana okela ko mawe loko zo so conscience tetina âge oyo so pende ba benga kayo le roi des immatures et ça la ko bien non luko comme mature s'il te plaît. Merci la grande. Na leke na ngana ya rotalo bona écoute na ba bêtise na yo yo moko po ye ko ya. Qu'est-ce que tu appelles bêtise? Oh ngana kucha eza bêtise. Eza bêtise nani? Oui, est bêtise nga ba ko sa nga ba jeter ngana camarade na bango te et puis ba yebi ngate na ba vie na bango. Do ba ko sa nga ba blague buzo bate. Ngana eko luka yo pona zaki na makambo ko sula no leki na nga. Mais na kuta na bêtise et puis oye okoti pe na kati ya bêtise yango. C'est que ça ndenge na bino ko vana ba bêtise na kati ya ndako. Makambo yango eza makambo ya ko luka ngato solo. Distraction, mais dis le problème, c'est quoi le problème? Serge, naya ki na ozo wana séminaire. Tozana 10 jours. Séminaire? Yani. Eza juste 10 jours. Séminaire à Maramanzambi. Naya ki na ozo to ki prière. Quel séminaire? Il y a formation, séminaire ni. Na lobby à prière. Ah, ok. Séminaire à prière, on a le baki. Donc les autres na leona ke ko zolé ki na mama na mama na sani. To ya na prière. Na yo kuta ba distraction na kati ndako no. Dommage parce que je voyage ce soir. Cette nuit je voyage. Oui, bien sûr. Ozanga raison té. Kalenga na biso ma séminaire de moment o yo lingo voyager. Mais what? Et puis na buto alelo. Mais what? Ezala ki na programme na ngate. Est-ce que Nzambe bachake na programme? Ou bien Nzambe za omniprésent o yo tant nyonso Nzambe azo tikelo souffle de vie, il faut soka quelques minutes ya kufuka ma ona ko lobane Nzambe merci. Est-ce que savez-vous que il faut ça la programme ko ya Nzambe na kati ya programme? Savez-vous que vous détournez la Bible quelque part? C'est Dieu que vous évoquez. Oh boyebité, il dit il est un Dieu de l'ordre et non des désordres. Donc, na ordre na ye, il s'est programmé toutes choses. Ah ouais. Ayebi ke mukolotel. Yo so pesa nzambe mukoloni. Parle nzambe so pesa mukoni. Depo botama. Je soutiens les orphelins. On n'est pas nzambe. J'assiste le veuve. C'est ça. Source na c'est ce que je veux. Te ozo sala no badon oui source. Ko donyon so source ezana wo yesu te. Oh là là. Et ça à 20. Qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Dieu dit dans sa parole. Il faut ezala kaka yesu azala source. So ki yesu azana source te musala punda. Dieu dit dans Jacques 1. Il faut ezate ozo travailler en 20. Le véritable église, c'est de soutenir les orphelins et d'assister la veuve. C'est la pire religion. C'est ce que moi je fais. Merci de retour. Vous venez de suivre Serge. Le message est caché. Na tableau oyo outuko landa Serge Siana toye kuna mama top on parle toujours na oyo etali église na kopesa kati na église na présence ya moto kati na église. Qu'est-ce que exactement attitude nini que les gens doivent avoir pour aller donc à l'église par rapport à tableau oyo ya Serge commentaire na yo? Au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, église et hôpital. Oui. On va sentir le besoin, il faut aller en église. Très bien. Il faut qu'il y ait une église. Même les gens qui sont en bonne santé doivent aller à l'église. Quand on dit que c'est un hôpital, il ne faudrait pas forcément aux à la malade, aux en a problème pour que non. Très bien. Il y a des photos qui sont. Mais justement que le fait d'aller à l'église
fait des gens des saints et que blanchir va tout de tout péché. Ça n'a rien à voir. Oui. Autre chose. Il y a important, il faut baïba. Au moni, bano baza orphelin, enfant de la rue. Balia bambongo bateau kutu, bakoka kolia bambongo na bangote. Serge aza mutu akisi. Wa aza na kati ya occultisme. Abimbongo na pesa yango ba orphelin na ba veuve, alobi religion ya malamu. Religion ya malamu ya ngwana. Nde esika batu ya ba domaine wana bakenda kobatama. Oui. Bambongo bakenda kopesa bana wana bapesa yango te parce que eza religion malamu bapesa yango po parce que bayebi biloko bazwaka na kati ya bana wana ya ba enfant de la rue etc etc. Très bien, très bien. Bino ozaka so bomoni mutu azopesa ba orphelin na ba veuve bien en tout cas za mutu malamu akabaka asunga ba orphelin na ba veuve nzamba omona ye ayebeloni akenda ozwa. Et pendant que la même Bible et le bas boyeke nzambe atalaka oyo apesaka avec son cœur et avec joie. Mais azota la teke no oyo donc aye ko pesa pour azana ngwe belé parce que il faut apesa alaxa na bato que je suis allé donner. Mais il azota la kat filmango. Ezala ba filmer té. Réelle motivation ya Serge Zarani. Na domaine wana ya vie oya exerçaka na bambonga bakisio asalaka est-ce que asalaka yango po bakisa un plus to po longola ebele ozomona bana na biso oyo baza ba démuni yango wana soki osalisi orphelinat osalisi maison d'accueil moko bo o gérera bana il faut en avis de prière à makas oui parce que bana wana o exposer bango pe na danger puisque bozwaka biloko venant de partout oui boyebi ko évaluer te muto soka za nini to soka za na nini il faut ka ko sala ka prière. Très bien. Ko anéantir kaka na makila Yesu, ko anéantir puissance nyonso démoniaque, ko anéantir puissance nyonso maléfique parce que intention mabe oyo muto aye nango eza na influence te. Très bien. Bana musuba obebela na kati orphelinat. Oui, ebele. Ayaki na yazaki na une étoile na ya botamaki na nga se retrouver enfant de la rue. Peut-être par chance mutu mo ko le côté a beaucoup lié quelque part. Mais vie na ko se détériorer lisusu wana parce que ba ko bebisela ende na kati ya orphelinat. Ba ko benene nyonso ya na kati orphelinat. Yango wana bo batela bana. Orphelinat ata soki pasi eza ndenge ni za na mwana oyo moko parce qu'on pense que etika mwana non orphelinat kuna ko kolia mais nzo ko tika esika ba ko zwa pe mwana étoile o etika mwana esika ba ko pe ko zwa non seulement mayela ko kufa pe ba ko récupérer même âme nae ba ko récupérer pe étoile nae ba ko c'est dit makambo belé ko koma na kati ya orphelinat ba ne bela ba fazer wana ba telengana na balabala ba on leva ba on ba kenda ko utiliser bon pour des rituels. Bato belé baye barangote makambo belé salama na ba enfant de la rue na ba orphelin misusu ba ko lo bango o efforté pour esala batu somo mutu nyonso tout te akenda ko visiter ba orphelinat kenda pour les réelles intentions la preuve botala o Serge Azoloba. Très bien. Soki akoki ko kabela batu te oyo ya yebi de bonne foi mais azoki na ko kabela akabeli mwana mama Milo Mbongo et comme ezaki junior tala ndenge mwana mama Milo akufi na kopola na nzoto tozongi na première saison bokanisi ko orphelin o ayebi kuta o pesa mbongo na biloko lia apesi na mutema malamu maman top o azande kwa papa Serge Omari asi ayebisa mama top afungola misu ye na yo kotenga na makambu boye ya mabe amoni ndenge nesne sara kufi et amoni ndenge vie ya Omari et basculer mais bota la maman top afingi ndekone non a rejeter ndekona non parce que azan a sommeil spirituel. Yo on a munoko ok l'église, on a kenda l'église, tous on a séminaire. Mais comment est-ce que ayebi vérité wana ndekone malobelote du moment qu'azoli ambon et commissaire aveugle et kangie munoko misu ya molimo na munoko molimo et c'est kangami et logoza lisuku. Elle n'arrive pas à renoncer, elle n'arrive pas à dénoncer, elle n'arrive pas à se lever au fait. Très bien. Bazola qui sait comment est-ce que moi nanaye koko na ya en danger. Omar a expliqué nyonso mais yazo koka ko se réveiller te. Yango baloba mutu azambonga koma ka mukolo. To po aza yaya aza susu na autorité te na miso a Serge. Liboso Serge. À cause il y a le fait que Serge aza na mbongo.
Et belé na ba famille otozo ko vivre toi na no comment boa simba mutu mwa lo bané loko azate. Batu nyonso na famille ba yebi ke no kwa na za makamba be melo kwa za mbongo vacances abana ka kuna. Nyonso epa na. Po ba yebi ke so mwana ke vacances kuna ozonga na ba kaya bien. Na sur la parfait kitoko na nzoto. Mwana so ake fete pona ne kuna ba osombele bilamba ya sika. Ozomona. Eza ba famille belé ba comment na sommeil spirituel, distraction spirituelle, aveugle spirituel, baba spirituel parce que justement bande kona bango ba kotisi ba na kati ya libulu moko bo obako bimate. Très bien. Top makamwana nyoso esama na misu nae. Serge na mwana mwa mukie a osa via désordre na kati ya ndakuni. Top moyen exercer autorité. Ezatoka ezayu ateka bokulutu. Nde top ateki bokulutu. Parce que spirituellement aza éveillé taza assiduité. Yango bomona ba o azaka éveillé. O aza misu makasi o mona ke muto na kisi o kabela ta $1. Et puis pe abanolingete a soutenir. Abana ko éviter. Akamneta ko na ko éviter. Yango no monike tangu Ronel na Joël Dangala bake na ndako pona Siana Serge a coquesté à Ronel mais Ronel peut en fait Ronel a une vie de prière mais a un esprit fort, c'est très important. Ah oui, et ça mutu mususu semble la makasité mais spirituellement tu es fort. Tu es fort, oui. C'est parce que tu as été créé comme ça. Tu as été créé comme ça. Joël Dangala a même makabo parce que spirituellement Aza faible. Aza kututé. Et puis là vous savez ça ba prière ba parents na biso. Prière au sala c'est parce que tu pries tous les jours que tu te protèges face à l'ennemi. Prier tous les jours n'est pas l'assurance. Mais au moins, on a prière nous moko sur sala prière on de bundela partout. Ah oui. To prière ba parents na yo. To o maloba ba parents no baloba. Maman so na loba ngaso na fongoli porte te muta osimbo azate. Papa na biso bande ko loba soka fongoli porte te muta osimba biso azate. Même parole wana kako ya lobi. Même spirituellement tant inconscience na le roi yeba sa kanga porte asa kanga porte ya wa mona bisika mususu moye batu bazoro ezate bisika bazo batu. Très bien. Pour la simple et bonne raison que tes parents ont déjà fait des déclarations sur toi. Très bien. Et toi-même aussi peut-être que aux un esprit fort. Camarade na biso moko, c'est par là que je finis. Akuta na kana garçon moko linga kai garçon a simba kai a kena ko simba kisi po linga. Camarade garçon pas aka muninga na biso école. Mais tant que linga simbi kisi. Sikoyo camarade na biso wana akomi ko lota na bandoto akomo lota na bandoto garçon na nyonso et tout mais na tongo soka la muki moko kaka o sentir garçon te garçon qui c'est simba te normalement nde na kebo na opese mbongo na kabele fo linga il faut déjà azala ça que siko ba retour garçon ayo kufa akufa parce que simbeka kisi wana te simba kisi ba mbongo akome bikota kota il est mort tant matanga ne salami. Juste après l'enterrement, copine a bu son akomo loté. Abi a lotandoto, garçon a bimi, a epsi abi na yo ozoyo, tokende. Abi nga siko na isa akite na oya. Na moni ba sola na tuni ba sola nini. A epsi abi me o na yo ozoyo sanga menga na yo ozoyo tokende tout ça bi na tombo kabi de merkando za matata na vie normale, ozoyo matata tina ndoto. Abinga kutu mama biso sanga bokende na bino mama na ye muta oyebisi na vie na biso normal neto zabo mama banga loba te mama aza finiki mama mwaza ka ça va vous sortez ekuta ko kabisa ta mbongo to bima mama banga zane bongo azaka ne gentil aza ouvert azane na mama ba rigueur te ti na ndoto mama ne kuta o loba bokende na bino nga na tombo kati garçon na kenda tikai abi de mer na ndoto tombo ko ndeli kambu mususu. C'est-à-dire, même dans le spirituel, c'est que tu es dans le physique, ça doit être aussi dans le spirituel. Très bien. Il faudrait toujours avoir un esprit fort. Fort, oui. C'est très important. Donc voilà, bon, c'est une incivité. Voilà, merci. En tout cas, la série continue, mesdames et messieurs. Yapichou, Awandoto Kabwani. Merci, c'était des mères. En tout cas, bon, mais ça n'a pas vendredi, Pebo, Zoado, le mois boué. Nzambe a Sunga Biso, Nzambe a continué Kocha, Mamaye, le Pema Kaskati Nabiso, qu'il donne la force à toutes les personnes oyo baba zali faible. Toi aussi tu es fort, tu au Mimonique tu es fort, mais aux vivre à côté des faibles. Allez juste te soutenir ces faibles là. La maturité spirituelle les a dit quelque chose de bien pour tous les serviteurs de Dieu. C'est filmé, en tout cas c'est un cadeau du ciel. Alors allez suivre ça, beaucoup à la dessus. Le Merci beaucoup. À bientôt.